Kombo ya aoyo kombo ne robo mazampasi. Mazampasi eza ki Congo na lingala eza pasi ya Mayi. Na français difficulté d'eau. Bon, evro na salango mingi so bomona na ba couleur eza couleur ya RDC. Na salango pour transmettre message na ba bitania sur la République démocratique du Congo pena numéro 1 ya République démocratique du Congo papa Félix Tshisekedi. Na sali evre oyo pona ko lakisa na batuke mboka Congo lelo tokomi na pasi ya Mayi. Mais na réalité mboka le roi Congo tokoza jamais na pasi ya Mayi. Parce que toza béni na Mayi, toza entouré na Mayi. Toza na 159 rivières au l'état yebi. Toza na 5 lacs. Toza na fleuve Congo, aza deuxième fleuve en Afrique. Donc pas seulement Eroya na mboka. Réserve d'eau Eroza na continent Afrique. Précisément na RDC. So biso to repesa ba pays wana Mayi. Lelo oyo biso mo to zanga Mayi. Yango papa Félix Tshisekedi, zola biso solution na mambo tali Mayi. Ba konzi a régie des eaux. Bozo responsabilité na bino na mambo oyo. Bosomba ba kisi bo traiter ba rivière beleza wana. Papa bote so mambo tali Mayi. Mboka lo roi Congo soke ke la Mayi ezali sumu mingi na misu ya Nzambe. Bakonzi ya régie des eaux, papa DG Mubiayi, yoka soni na makambo tali Mayi na RDC, imaginez pays o ezali riche na Mayi, kobanda na ba fleuve, ba lac, ba rivière, kasi na bandaku, Mayi ekoma diamant. Soki ezali na bamboka moko civilisé, nde déjà DG wana ya mboka wana kuna ademissionnaki. Kasi awa, lokola musisa soni bakata, ebimisa makila, osa eloro te, pasi ya Mayi na Kinshasa. Normal te.